Urgent. Lelo ba Congolais baza komi tuna. Et komi mbutu mbutu. Pourquoi Didier Kamere, petit frère, leki ya Vital Kamere, yende a komi représentant direct ya Vital Kamere, grand frère nae, na ba réunion stratégique nyonso ya ba rebelle M23 AFC na Kigali. Eza somo. Mais ce qui est vrai, Vital Kamere aujourd'hui représente le seul grand espoir. Yaba touti oyo batikali na RDC et puis oyo bazali très proche na pouvoir ya Fachi. Parce que Joseph Kabila éliminé. Tozo lobayango pe tozo répété Fachi grand frère yoka peuple. Vital Kamere ozo mona yowana azwa lokola ngubu oyo azana se ya boato na yo. Azo zelaka mbonge ya makasi eya po a tourner boato wana. Aza soutenu na ba communauté ya ba président touti nyonso to baza na Afrique centrale o baza ko zelaka ke mbonge ya makasi. Vital Kamere abongo la boato. Eza code toza ko pesa. Yo pe oza Congolais partager information yo, s'abonner na sima tozo ya na ba détail mususu. Urgent. Lelo ba Congolais baza komi tuna. Et komi mbutu mbutu. Pourquoi Didier Kamere, petit frère, leki ya Vital Kamere, yende a komi représentant direct ya Vital Kamere, grand frère nae, na ba réunion stratégique nyonso ya ba rebelle M23 AFC na Kigali. Eza somo. Mais ce qui est vrai, Vital Kamere aujourd'hui représente le seul grand espoir. Yaba touti oyo batikali na RDC et puis oyo bazali très proche na pouvoir ya Fachi. Parce que Joseph Kabila éliminé. Tozo lobayango pe tozo répété Fachi grand frère yoka peuple. Vital Kamere ozo mona yowana azwa lokola ngubu oyo azana se ya boato na yo. Azo zelaka mbonge ya makasi eya po a tourner boato wana. Aza soutenu na ba communauté ya ba président touti nyonso to baza na Afrique centrale o baza ko zelaka ke mbonge ya makasi. Vital Kamere abongo la boato. Eza code toza ko pesa. Yo pe oza Congolais partager information yo, s'abonner na sima tozo ya na ba détail mususu. Urgent. Lelo ba Congolais baza komi tuna. Et komi mbutu mbutu. Pourquoi Didier Kamere, petit frère, leki ya Vital Kamere, yende a komi représentant direct ya Vital Kamere, grand frère nae, na ba réunion stratégique nyonso ya ba rebelle M23 AFC na Kigali. Eza somo. Mais ce qui est vrai, Vital Kamere aujourd'hui représente le seul grand espoir. Yaba touti oyo batikali na RDC et puis oyo bazali très proche na pouvoir ya Fachi. Parce que Joseph Kabila éliminé. Tozo lobayango pe tozo répété Fachi grand frère yoka peuple. Vital Kamere ozo mona yowana azwa lokola ngubu oyo azana se ya boato na yo. Azo zelaka mbonge ya makasi eya po a tourner boato wana. Aza soutenu na ba communauté ya ba président touti nyonso to baza na Afrique centrale o baza ko zelaka ke mbonge ya makasi. Vital Kamere abongo la boato. Eza code toza ko pesa. Yo pe oza Congolais partager information yo, s'abonner na sima tozo ya na ba détail mususu.